Bom dia, povo angolano. Meu povo, gostaria de pedir desculpa antes de dizer aquilo que eu tenho para dizer hoje. Sinceramente, eu talvez vou magoar pessoas, mas na vida às vezes precisamos mostrar aquilo que nós somos. E quando eu sento aqui falar deste povo, porque eu sou daquela terra, é porque eu adoro a minha terra, adoro o meu povo. Quando eu digo povo, de Cabinda a Cunene, sobretudo a tribo Bakongo, porque eu sou do norte de Angola. Eu tenho povo na província do Zaire, na província do Uíge, Cabinda, e tenho também metade do povo Bakongo no Bengo, Ambrise, Nzeto. Por que eu digo isso? Desde que eu falei dos pastores, eu falei do pastor Mie, quando o pastor Mie veio tocar música em Angola. Aquele pastor andou violar meninas, mulheres na terra dele. Isso foi conhecido, ele estava no tribunal, aconteceu muita coisa, mas aquele homem ainda foi autorizado de vir em Angola tocar música, fazer dinheiro e regressar. E eu não sei o nosso governo estava onde. Em todas as embaixadas temos alguém da segurança que está aí, que é da inteligência. Então a pessoa que está na embaixada tinha conhecimento, porque crimes do Moïse Mbie, que é feitiço, viola, não sei o que é, está no país inteiro, na televisão, no tribunal, mas ele ainda entrou. E quando chega em Angola, ele foi recebido como um rei. São apenas pontos importantes que estou a tocar para o povo entender que não, Angola está numa situação grave. Situação grave. Estou apenas a tirar a atenção do povo angolano. Porque eu vejo, já não preciso falar do governo, porque o governo não está interessado no povo. Porque se o governo estava interessado no povo, então quando nós, os povos, reclamamos, o governo terá conhecimento. Mas pronto, aquela pessoa entrou, saiu, fez o dinheiro dele, ele foi. Mas ele é estrangeiro. E na mesma coisa, todo mundo pode entrar em Angola, consegue o bilhete, arranja passaporte, vai na Europa. O próprio angolano a sofrer. Eu estou a falar como verdadeiro angolano. Carne e osso. Eu nasci no Congo, eu vi meu avô. Nem consegui falar uma língua do Congo. Porque era angolano. A minha velha não conseguiu. Porque era angolano. E hoje... Epa. Esse homem é o mesmo pastor que ligou, que abusou, que chamou de Nottingham. Ele que está chamado de novo. E eu não lhe chamei. Hoje, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Eu vou vos mostrar isso. Vou vos mostrar o número que acabou de chamar agora. Ah, ele ainda está na linha. Alô? Ah, viram? Ele ainda está na linha. Viram? Viram? Loba, Ozloba nini?
ndeko zela muke nebiso likambo moko ngai nayebi yo te yo obengi ngai olobi na ngai ozali pasteur oyo ozali pasteur ya solo ya nzambe tokomi tina niveau ke parce que ngai nalobaki niki no tolingi kosalisa ndeko wana soki bibish naza na mutu oyo akotraite ye donc babenga ngai toi tu as insisté tu as dit na munoko na yo olobi na ngai ke non est-ce que bino bokosalisa na nini na pouvoir d'abord famille ekobenga te oyo na munoko na yo ndeko na ngai obaki na ngai fokende musala il faut kata mais tu avais insisté okomi na point ke olobi ba terme ke no yo oza na nzambe ya solo na spiritualité parce que na parlaki na spiritualité obi na ngai no na spiritualité ezaka mibale ya nzambe na ya satan na pesaki yo temps qui avait tout expliqué. J'ai dit que nga nazali angolais ya solo tout ce que moi je vais famille wana basali sa fille wana nazana mutu oyo akosunga ye pe abongi mon frère tu as insisté okati okei oyeko zonga olobi nanga parce que ozali vrai pasteur d'ailleurs kutu yo o délivra docteur Wapiti otuni ngai soki nayebi ye nayebisi yo ke oui nayebi ye donc soki nayebi ye teke po nga naliaka na ye namelaka na ye non nayebi ye parce que docteur Wapiti aza na ba programme asalaka na télévision donc à travers wana namonaka ye nalanda ba programme na ye donc nayebi docteur Wapiti et non connaissant la personne comme camarade non donc soko pesa ngai kombo mususu nayebi te j'allais dire que non nayebi te mais kombo wana docteur Wapiti et puis namonaka déjà ye ndeko yo oti ko benga docteur Wapiti obengi ye oyebisi ye ke soki ye ayebi nga soki ndeki nga nayebi te et puis yo o rappeler ngai pour me dire que non moi ngai nazali menteur docteur Wapiti ayebanga te soki ndeki nayebi yo ke non nayebi ye te en personne nayebi ye asalaka ba programme docteur Wapiti et puis j'avais dit tangu yo no yo o délivra ye nayebi yo parce que obaki dit que nous un grand pasteur ya solo nzambe ya solo soki ndenge lobaki na ngai yo o délivra docteur Wapiti nayebi yo ndeko na ngai Wapiti yo o délivra ye te po na niveau spiritualité ye azana ngo parce que tisikoyo azalaka alobaka que ye akosala boye peut soigner les gens donc yo o délivra ye te parce que soki yo o délivra ki ye abaka non azala ba maison de Poitiers o ya kokota kosala boye donc mbele wana ye atika parce que beniki no ye atika ba kisi azala ki nango yo lobaki parce que yo o délivra ye mais na monde spirituel o ya Wapiti azali supérieur na yo koko délivrer te ndeko toi tu as dit il faut ngana tangelo ba kombo ba pasteur miso toi ba sanga makambo je t'ai dit que non ba to ba sanga bazali proche ya docteur pasteur Kamalandwa ils se trouvent dans cette église batwana na yebi bango te mais ba proche na ye ya église wana mon frère tu as insisté mon frère c'est comme si ozoba na mwana muke nazali mwana muke te naza mukolo nazali zoba te po yo insister que non tu es un grand pasteur yo imposé nga de te donner le nom je ne peux pas trahir les gens comme ça d'un moment à l'autre parce que un pasteur est rien un pasteur azali email lokolanga asana makila na mai lokolanga endeko j'avais vite compris que non batinda ki yo po yo o menacer nga offert nga père ndeko na ngai na kokipe ko changer donc soko lingi ngai na se déplacer na Nottingham na koya na Nottingham ko luka yo po mona nga peut-être parce que ndeko na nga mon frère moi tout na Angleterre ba yebinga donc nazali moko honnête juste je bavarde mais je peux aussi changer na ko la paix sauvage ndenge yo lingo sala yango ndeko na nga soki sa tete mfena simbo na ko beta pe yo donc na bet yo et tout le monde regarde na sili na kei oyoki nga parce que loba et puis pardon ensuite na benga ki docteur Wapiti parce que yo lingi opesa ngani numéro noteur na zwa na côté na internet na zwa ki numéro na ye na bengi ye ayambite et puis na tikela ki message tant na tikela ki message du fait que
ma parole là yo et déranger kingai, j'avais décidé de faire une vidéo na lancer yango. Tant on a ça la vidéo, nous autres langues sur tranquillité. Na meki suko répéter ko benga ye et d'un coup ye a yambi. Et je lui pose la question. Ngabi docteur Wapiti mutu moko to benga ngai awa. Il me semblait à parler au Silinga parce que j'avais parlé d'un pasteur. Et mutu wana me semble que non que yo lo bine que non oyebi ngai te, est-ce que ngana yo to yebani? Oh non, je te connais pas. Ngabi, moi aussi je ne te connais pas. Mais nalandaka ba programme na yo. Ba tout ngai question si je connaissais un docteur Wapiti, Ngabi oui parce que natala ka na ba télévision. Et puis Moutouana, alors que non, il y a des grands pasteurs à délivrer yo et tout ça. Mais je lui dis que non, na spirituel na yo, il y a encore des parce que yo toujours qui passe. Et puis au presaka makambo o yo ko sala. Parce que y a délivrer na nini. Il me dit que non mon frère, je te comprends. Comme on a yo tali soki ya mata makanda, effectivement na kenda l'église na bango, ba sambele langai, mais le monsieur là a linga sala kombo na ye pour abima et na moment na zoloba, non ça la vidéo. Non seulement pasteur Wapiti et vidéo là ngai continue qui filmer on a ça sala d'ailleurs j'ai gardé ça un temps na Monica un temps na Kati vidéo parce que ça y a ko filmer na continuer ko so na ye tout ça la conférence ngana yo conférence ya nini explique-moi un peu. Alobi. Mais non, bien, est-ce que Ngaï na makambo oya yo na Wapiti, qu'est-ce que moi j'ai à voir là-bas, là-dedans? Voilà. Bon, s'il te plaît, Kende Moussala, Kende Moussala, mon frère, menace au Batindi, mon frère, Kende Moussala, bongo, Oluka Tango, Bengangaï, mon frère, parce que, Namoni, aux autres qui n'ont pas jugement, autour de la question, qui avait dit ça, est-ce que, mon frère, c'est comme si, mon frère, Oinazoloba, ça vient de vos membres de l'église. Et Outi, ça fait 31 ans, n'a qu'à Angolate. Mais Batouana, Babengi Ngaï, Bazopesa Ngaï, tout ce que mon frère qui m'exprime. Mon frère, c'est qu'il y a Benga Ngaï. Mais mon frère, c'est que je te dis, il y a solo. Mon frère, mais je ne peux pas te dire de non. Mon frère, j'ai déjà expliqué. N'a beaucoup personne, mon frère, mais qui parle à un enfant comme à toi. Oh, mais dis, là, merci. Mais ndeko na ngai oyo na télévision zo mona ngai mais ba yebisa yo yongo mais il me semble que yo oyo ko sala oyo investiguer nga mais ça c'est la télé soki yango nga na sali mon frère mais qui dit ça mais c'est quoi juste mon frère sala ndeko na ngai bo sala ba programme oyo abino bavarder sur Kamalando a dit que tout ce que les gens disent sont des maçons mon frère mais sala bango défi tous ces gens là qui disent des choses faites-les mon frère mais dis pardon Kende, hein? Pardon Kende, pas ok, s'il te plaît. Mon frère. Pardon, mon frère. Kobenga souté, mon frère. Oui, pour tenter, mon frère. Oui, bah. Pardon, frère Kende, mon frère. Vas-y, là, tu vas, mon frère. Va, là, tu vas. Ah, dis. Vous voyez des choses. Dieu merci. C'est juste un moment. Dans la vidéo. Et il ce que tu vas dire. Alingi ngana yeba keye azako délivrer batu oya minene dans le monde spirituel. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Et au saut d'Angola, ngana zali angolais nga. Mon frère, quand un pasteur angolais azako faire ma malfaisance au pays, ça dérange un peuple, mon frère. Angola, non je Congo, sommes un pauvre opprimé du Angola. Non je Congo. Et Angola, un Congo qui luttou, qui defendeu, os primeiros que levantaram para pedir a independência de Angola são chamados Langa, Zairense. Nós temos velhos que morreram em Angola, sem nada.
O velho Lamvo morreu sem nada, ele nem prédio construiu. O velho Lamvo nem deixou milhões na Europa, não deixou. O velho Ambrósio Lukoki nem casa na aldeia, o nome para ele nem deixou. Não deixou, meu irmão. Agora, Mutuoso Bengangai, eu nem sei se ele é angolano ou congolês que vai defender Camarão porque estou a dizer mentira. Ngai na vanda na poto na vanda na frikite ma façon de penser za ndenge mususu soki na solo na batu ne croyez pas que non mutu ayebi singa meli masanga et puis moi je sors je raconte des bêtises non nazo solo na batu to sali ba débat to sali ba échange ba idée na que plus loin na côté ba contact ndeko nanga aujourd'hui on me parle de message ya William Branham. Oyo pasteur Lusingama enregistré qui Angola. Aujourd'hui, on me parle de Imout. Mais ça deux choses différentes. Le coup là, et comme je menace à niveau oyo, je vous promets que Ngai, le coup là, j'ai dit des mensonges dans Komba Batouana. Comme il y a un pasteur, un grand pasteur, un homme supérieur na parole de Dieu. Soi-disant un Lusingama. Pardon, soi-disant un Kamalandwa qui fit un voleur au Congo. Le pasteur Kamalandwa oublie que moto a cotisé na Branham, ou a cotisé na Branham, il est vivant. Il est moto a remplacé qui pasteur na Grigini. J'oublie le nom. Pasteur Kassongo, ce qui n'a ni Kassongo, hein, le nom m'échappe encore. Le nom m'échappe encore. Parce que na Siliki déjà, na pena kama ming na mutu na ngai. Le pasteur est vivant. Oyo ye, balinga ki ba boma na pont Kabi. Aki na mbongo te, floni non, yaka na bino pour moi quelque chose. C'est là que tu pourrais prêcher pour y faire partie à l'église. Les mêmes pasteurs Kamalandwa abandi ko defa mbongo batukura l'église wana. C'est là que lui il appuie à travers ma scroquerie dans l'église. A comme na niveau ko fona pharmacie na kisasa. Et ko fona des pharmacie na kisasa. Siko ye Kamalandwa ko na mbongo na kisasa na Congo na mboka na kuna na Congo ko na mbongo. Pourquoi il n'est pas resté à continuer ma business kuna na Congo? Le gars na des pharmacies na Congo. Mais pourquoi il a quitté le Congo pour aller en Angola? Makambo kumeko landa ya mingi bambongo ya batu c'est ça. Et même Kamalando a qui pas au Canada, mais pourquoi il n'est pas parti au Canada? Pourquoi il n'est pas parti? Hein? Bande kuna ngai nako kene na Indianapolis, je vous assure nako koma na sede ya William Branham. J'ai tout lu. Na lingite ko nan komaka non. Ba correspondance na ko là. C'est pour la possibilité ya ko arranger appointment na ngai na ko kende kuna na ko tuna parole ya message ya Branham na parole ya Imout. Ba pesa ngai différence. Est-ce que bango ba yebi Imout c'est quoi? Est-ce que bazan église na Angola comme dans Imout, ceux qui bango basana ba église na Angola comme dans Imout, na ko vérifier ango. Ceux qui basana église li message ça ba tabernacle na Angola, ya Branham na ko vérifier ango. Et to ko vérifier oyo Angola enregistré. Oyo na liste na bango, c'est quoi? C'est Imout ou message de William Branham. Na ko vérifier ango. Tout ça c'est pour aider le gouvernement angolais. Mais tout ce que moi j'aimerais vous dire, bon moni ango, comme Dieu est tellement grand. Dans chaque moment, dans ce moment là, comme boye, comme on a yé à côté, à Benginga. Donc, tant que na fongoli na ni ordinateur, na ngala sala maka moya muke, na sala vidéo.
nayebi te soki baza na bacaméra baza kolanda ngai partout nazali mpo balokalize ngai nayebi te okomona moto yango abengi esalami ke nalingi nasala filmage kopesa message ya bamenace na ye et puis lui appelle bomoni spiritualité ndenge yango ezali niveau yango ezaleli. Et c'est lui qui me dit que non, il est un grand pasteur. Yé, azana nana nzambe, akoko délivrer batu yetuki ya ndenge nini. Yé, akoko délivrer pasteur Wapiti, nani docteur Wapiti. Yé, alobi que yé a délivré docteur Wapiti. Na ba kisi nistu ya zaki nango yé a délivré yé atika yango. Mais le même docteur Wapiti a passé à la télévision. Tout le monde a passé une interview. Quand on a eu kuna na mona qui na interview na hier, comme tout le monde, comme pasteur Moussoussou, so baza ko prêcher, nous suivons. Ndeng total a ba na internet, ceux qui intéressé yo tali, ceux qui ont bêtises qui oublient. Donc c'est comme ça il comme docteur Wapiti. Donc tant on mentionné ngo, automatiquement, j'avais su que non, ah docteur Wapiti, oh la télévision. Et puis lui appelle. Il faut comprendre que non. Dans ma vidéo passée, j'avais mentionné que la fille, la bibiche, Moutako Sungaye Azali. Moi, si la docteur Kamalandwa, Moutako Sungabango Azali. Moi, si la Kamalandwa Azali Mouluba, même moto Oyo, Nako introduit Bango Sungabango Azali Mouluba. Azali trop connu na Congo, Kinshasa Mabayebiye, comme na poto Bayebiye. Donc c'est là que Mouto a eu benga na ndeki vidéo ya Monica Mouluba fait la docteur Wapiti. Parce que docteur Wapiti pe na Europe ba yebi et puis na ndeka ba télévision ba yebi. Lokola ngai na sala vidéo oyo. Surtout si Mouto no oyebi toyone Congo. Ah oui na yebi. Mais Mouto nga ne to yebanité. A yebi nga parce que anandaka ba programme nanga. Bandeko. Je n'ai rien à voir à foudre avec Kamalando. Rien à foudre. Naïbiété, rien à raconter sur lui, mais je raconte les malfaisances ya Kamalandwa au sein église wana. Et bah information aux yeux ngai lelo et yeli ngai par hasard. Ndenge tout ça ba programme, na sala qui programme sur un pasteur de l'église après ça qui confusion na libota moko boye qu'ils étaient débat Congo. Mais pourquoi les vieux se mêler dans le Congo, tina ba criminal? Parce que biso ba Congo, chaque fois qu'il y a un problème, Trobakazali, Vova, Guizana. Quelle que soit la grandeur, il faut vendre ba solo là, ba résoudre yango. Jamais aucun criminel. Nous sommes comme des juifs. D'ailleurs, les juifs ont appris ce qu'ils font aujourd'hui de chez nous. De ba Congo. Alors ça m'étonne. Na se bazaki na likambwana mais la réflexion ya batu musu eza muke batu bango moko ba se dévoiler sans que ba comprendre ni le lobo na vidéo et batu wana ba bebimisi bana kamana ko benga ngai parce ba komo finga. Alors j'avais compris que non, quelque chose qui ne marchait pas. Même les batu oyo qui m'ont demandé à annuler les vidéos wana, mais j'ai tout dit. Pasteur Pembele m'a appelé, ce qui Steve l'administrateur pour vidéo ne longwa et puis là c'est la vidéo msusu. Na Hollande, ils ont quelqu'un là-bas qui m'a appelé aussi. Hein? Toujours membre église Branham. Donc bango patoti na bango. C'est lui qui m'appelle à Nottingham, awa. Membre église na bango. Quelqu'un m'a appelé à Newcastle, membre église na bango. Mais comment tous ces gens-là savent? C'est que Angola, membre église, parce que tu as contact na batu oyo. Ba benganga pour me faire peur, pour me parler de Kamalando. Je me posé des questions. Mais ba frère eux basa ko limwa. Bini bozo ko faire comprendre nga o te yo oza ko divulguer makambo ya lokuta. Toujours makambo ya lokuta. Oh. Neko ngai bino ba africain, ba mbula na sali na poto et l'équipe ba mbula nga na vandi na Afrique. Na réfléchissaka lokola binoté ba africain. Non. C'est ça la différence. Donc, réflexion en gars, ils ont la deep, bien analysé avant de lancer en gros. Et ça dit que bino, au yibi, au seli mabe, et puis au zako wangana.
Donc bolingi bo inculquer ngai ba penser na bino ba penser primitive na bino wani ya africain wana yango bolingi bo croire que non ba to baza ko expliquer ngai bazolo ba mensonge na kombo ya pasteur Kamalando. Non, bazali koloba ba mensonge te, bazali ndi koloba ya solo, parce que batu wana bavandaki bakabwani babebani et ces gens-là savent les vérités. Ceux qui boza ko parler ba babimaki mais batu oyo baza kuna na église wana ya Imuti qui sont même des pasteurs qui racontent c'est bavanda kana bangote bavanda kana Kamalando. Mais bino boza ko benga ngai mais tango makambo yango za ko kweya ba réunion zo salema que Kamalando a fait appel aux pasteurs, aux membres des administrateurs. Mais kasi bovanda kati c'est bovanda kanini tango bosala ka ba débat que non likambo ekweyi bovanda la kanini pour résoudre. Aujourd'hui vous m'appelez pour me dire que non sont des mensonges, mais tango bovanda ka likambo ekweyi tango ya bibi se kweya ki bovanda ki bovanda la nini. Il n'y avait pas un problème. Il devait être dévoilé. Tant que vous vendez qu'il y a Jean Paul, vous vendez qu'il nini. Et ça qui était le cambo pour pas dévoiler. Tant que moi si je suis bengana les balles parce que à ça qui m'a triste à moto à botaka pessi ba mobulu ba bengana allez beaucoup vendre mais pour vendre qu'il nini. Mais il n'y avait pas un problème pour se vendre. Alors vous me dites que non. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'après, quand ça combat à pasteur. C'est comme ça. D'un moment à l'autre, vous m'appelez, dans ma qualité africaine. Non, 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 non. Bah, c'est vrai, mais c'est vrai qu'après, quand la pasteur m'a cambo. Donc, les cambo au vendaki, les bolingi qui ngaïpe, bah, penser, on a avancé à poto, on a l'ongulango, na zone, on va passer primitif, ou à bino qui est africain. Mais les pasteurs qui appellent là, donc nzoto eya na poto makanisi et comme nani a poto te. Donc na makanisi mani Afrique yango za ko tambola na poto. Yango za ko poussa ye que non akoko benga après ça comme exemple natala ki vidéo kombo mutona il me dit que abenga ki soki bela. Donc parce que j'avais parlé de Bella, mais parce que les camions Bella, n'attendent qu'à combo que non, est-ce qu'il y a un problème à pasteur? N'a même que expliciter à moté, n'a même que près qu'il y a un down qui a expliqué. Alors, dans ma vidéo qu'il y a, n'a expliqué les camions moko, oye salamaki. N'a dit que vous vendez la guiango, n'a oye souki na quai de poisson, n'a oye pasteur Kamalando qui sont en église, avec le lobayango, pour toujours y aller. À se mettre d'un côté à raison. Parce que ceux qui ont tort, toujours à l'église, c'est comme si lui il est franc, il est juste. Alors, à ça qu'on informe, mensonge n'a pas tout. Mais nous sommes des adultes. Tout le monde est en train de belé qui non mouton a tort, mais il sort devant les gens. C'est comme si il y a un sango. Pour moi, non, c'est lui qui avait raison, il n'a pas peur. Donc, deep na likambo moko to dévoiler yango ndeko oyo kalisidi kino yi akome na sengai a faire nga croire que atala ki vidéo na ngai tout ce que j'avais dit est un mensonge. Donc il y a yé bandima oyo nga na lobby bandima te pona nini parce que muto wa lobby il est pasteur. Mais pasteur c'est qui? Na poto tout ça grand pasteur na poto okomoni na tonga bimiye wana vas-y mettre akena musala hôtel basisi musala azongi hôtel mais non aza docteur oh docteur en quoi oh docteur na loko moko boye donc à travers la musala na ye et le dimanche il va à l'église pour prêcher. Tout le monde a raté ba pasteur wana banda na bango bazana bana. Tout le monde passe à violer la balle, tout le monde a rien. À l'exception, il y a une église où il y a des Africains qui sont en poto. Bangonde, au moins, il y a des cas. Mais
église tout le monde église protestante église tout le monde armée du sali réforme oya poto tout le monde a été dans le passer dans té tout le monde a passé dans le marqué musala il travaille ok on a tongo dad is not in is a work on work he works as un avocat as un nini as un tribunal à tongo sigoy bon église non l'église dimanche c'est comme ça kaka na bino africain tout le monde est en ok okobenga nga menacer ngai parce que on va y comme un pasteur c'est comme pasteur indien c'est comme pasteur dit bino bossi bosala ba débat na ba prêtre catholique na connaissance basala na la Bible bino bossi bosala ba débat na ba imam susu ya ba musulman bino bossi bosala ba débat na ba bouddhiste mususu hein bino bossi bosala ba débat na ba juif comment on s'appelle encore comme qui m'a français qui m'a l'air mogo hein on a pour bino bimara you know parce que un passé comme malando il passé comme malando niveau ni niaza dans la Bible par rapport à prêtre église catholique pour y atina mutu kino yobenga nga awo menase so qui y a ça président passer à solo parce que aina Angleterre autant comme to pas pour les amis so ba comprendre ce que tout le monde a qui wala qui mala non ya tellement que non ngai ce que allez la police venait faire ça comme ça bino bono zoba mayele na zoba na bino hein tout ça na ba poto awa to moni bana ba pesa ba kimi boyka président ça table na nzela hein to tila ana na awa Isabelle elle est boyka Isabelle tano na nzela to dokolo atano na nzela ils ont peur non ce que pour tout dire ba ngani botu na tête bon un logo ko la camalando qui va commencer à envoyer des gens parce ay autant là te tomo na so ka camalando solo so ka ko longa sa te ko kimamba ngote je imbécile